voté eza bongo parti salé bafoudre bachoc ya parti masolo ebandi toyokaka baseri moko ndeko na biso moko ya politicien ya monene aviolaka soi-disant baminere. Vrai ou faux? Mais banda bakangai ti lelo netika ba rumeur moko ebimaki wo kalate azobima. Mais esala nango kaka ba spéculation. Abima te ti lelo azolia vungule. Mais tomekaki ko kende kotala famille politique na ye. Komaki na siège bien que tokute bango vraiment en réunion concertation concentrée. Mais na suka nango bapesa biso quand même d'information. Betaki masolo ya processus électoral. Betaki masolo ya machine à voter. O baninga mususu babenga machine à voler. Betaki masolo ya santé ya ndeko na biso Eugène Guillaume Ndongala. Mais côté à opposition vraiment tout regretter kaka baza pena moins cher. Vraiment moins cher. Si on a le moins cher, ezaki si bateki o etikali wana ya moins cher yango moins cher 200 000 kabwe ateki idéologie na masolo ya idéologie bosa la idéologie soki oloba nga naza mwana Tshisekedi sale la idéologie ya Tshisekedi o atikala juste a changer position te bande connaître ya ba journaliste o ba changer position vraiment regret ça quoi. Mais tobetaki masolo lisusu ya makambo oyo eleka na mboka ndenge bato baasangana DC baabule kosangana na nani réponse tokozwa. Mais toutefois moi naloba mingi eza te totala ye après botali boyoki oyo akoloba après tozoni oyo eza nango plateau na ngai désormais banda komona ngai na plateau na ngai ya mai boye mai naturel quoi vraiment nazwa fraîcheur ya mai na alo tolani mbote monsieur le CG mbote boni sango ya ndeko Eugène Guillaume Ndongala. Bon sango na ye obike ti lelo nasi boyandaki tango bandeko ya justice ministre ya justice oto bake makamwa babaki yango te banungunungu elekaki oui banungunungu tozalaki kobima na ye ebouche Kinshasa bango kozalaki no batika ndeko honorable Eugène Guillaume Ndongala mais eslamaki te ti mokolo na lelo il y a pas des avancées eloko mozo bomate d'ailleurs omulandaki ministre ya justice a démentir pe alobi ke eza bongo te donc eloko wana etia kobongisa bate mpo batika bango entre temps tout le moment discrétion politique mokolo lelo ke non toujours na ba élection esengeli batika baoyo bakangama mpo tokende na ba élection oyo tobenga apaisement transparence na oyo ezali paisible. Siko ba effort nini oyo parti na ye ezali kosala mpo azala libéré? Non, Monique est outil moi réunion, parce que toujours on a miquette, toujours réfléchi par rapport à l'arrestation là, oui que le comité des droits de l'homme et tellement qu'après jugement au Salamaka, il y a qu'un juge, au Bazali, juge international, qui m'a dit Monique non, et c'est le côté qui mais Azala qui victime à moi naté. Quand tout Monique va vivre ma description politique, batika ndekodium, il y a un peu de courage, mais tout Monique est allé bon côté, c'est pourquoi toujours c'est mobilisé, tant que parti politique n'a rien, néo Monique réunion tant que secrétaire général adjoint de Sangani, de l'obélisque sujet de l'IA ni de essayer de ça la porte de Nukabat Tika, Guillaume Ndongala Azali, n'a arrêté injustement déjà ce que de 6 ans. Processus électoral DC
ezali ko se préparer boni. Mais l'élection to que ba élection boni tango ke ndeko Diomi Ndonga na mokonzi ya parti oyo président national na biso na boloko. Tout ça dit que apaisement ngo toujours bela to ka ki apaisement to lingi ba élection ezala transparente et puis libre. Ils ont apaisé. Mais apaisement, donc une élection, tout ce qui m'a conduit à Poloko, a arrêté injustement. Alors, il y a une élection. Moi, la démocratie chrétienne, si vous voulez, tout le Makambo est allé, Botikami, il y a beaucoup de biso et j'ai une demi-heure. Tout le monde n'a pas de distribution, ça m'a pas respecté, ils ont respecté. Et puis, Batika Andeko et j'ai une demi-heure, on est souci de biso Yangwa. C'est quoi, au cas où, va libérer les lots, par exemple, ou bien lobby. Bino pe bokotika la wana bo bandela lisu à zéro na ba makambo ya basei électoral oyo bozo arrêter papa ndeko omoni ceux qui batiki mokonzi lelo yo biso to kanisa ke na makanisa biso na kotala nde makambo ezali to bike bakonzi mokonzi mboka azali muto azana bwanya osomona makambo ya jeune Diomi Ndonga azali acteur politique to tiki yango siko na maboko ya mokonzi mboka yango to sangani boyeke non toke bisika nini. Tout ça va déclaration que c'est une implication dans la carte makambo. Le code est lingi démocratie n'enga so fandi sango n'enga lingi ba élection to ke na ba élection to moni azo bunda ke kimi ko tata mboka peto ke tia kotika ya kosenga ndenge ba kotika so ki ba élection e belami ko lelo ba si manango kotika di meto ko fanda ndeko to ko sani tu singi ba tika yi to mi bongisa ma motel essaye to ke ne wapi to ça boni poto na ba élection. Par rapport à l'élection kaka ndenge tozali koloba machine à voter oyo bandeko mosusu babenga machine à voler position na bino par rapport ya makambo ya machine omoni makambo machine à voter tobika makambo ya élection on a kosala mwa parenthèse bisika wana mpona zonga nasala nini te machine à voter nakanisi tozala mwa problème ekozala tozala bandeko oyo batanga te na bafe fo na bamboka make signal baki ke akomobiliser batu akosensibiliser batu akokoma babisika nyonso wana koyebisa parce que maman oyo un alphabet ayebi ta kotanga te akozali boso machine wana sort ne kozala nini akoimprimer nini mon papa ezali ndeko eza mwa pasi mais omoni ke machine wana eza wana peuple alingi yango te bato nyonso balingi yango te tomoni neti mwa bazali koimpose yango quelque part alors nakanisi lokola mokonzi ya mboka ngai nazoyinga wana parce que problème na ngai lokola mokonzi ya mboka alingi kimi eza na mboka oyo il peut réfléchir étant que le garant de la nation il assure le bon fonctionnement des institutions de la République c'est-à-dire aza na capacité wana komonaka te kuna lokola badiversion ya bakanisi kuna oyo babiboye te tozonga toza machine totia pembeni description politique totika baprisonnier politique babima libanda en fait na baélection oyo peuple aza na esengo parce que monsieur Diomi Ndonga na nsima na ye mpe azali na bato azali national c'est un acteur politique oyo peuple bazolelaka na komone batika ye mokolo bakotika moneke bato kosesoulage mitema ekokite kosepela osomona endeko na ngai donc machine à voter ezali wana biso tozobela yango te na minute oyo parce que biso mo tozotala nanu batika mokonzi oyo azali ya biso na kati ya prison avant dit ça fait déjà 6 ans toki na 6 ans yango oyo na souffrance wana tokosepela yango te toyebi ndenge akangamela ndeko omoni bamakambo mosusu ndeko nakozonga moke nsima ata lelo nalandaki bandeko na biso ya majorité bauti kolobake te kutu ndeko Diomi Ndonga ye aviola to banda te mongo za salite mais tokende aviola mwasi soki bana moko songolo mais biso toyebi ke ezalaki bamontage oyo majorité asalaki okomprendre oyo asalaki mpona kodestabiliser monsieur Diomi Ndonga atelemaki nsima ya moto moko songolo après baélection ntango baélection esalami yabike te songolo azwi te songolo azwi loka azalaki na nsima na ekende na assemblée nationale na kokɔta te ezalaki poso ya zwaki ebendaki ngambo ebendi baproblème nde yango wana mais lelo oyo o wana na conquête ya pouvoir ndeko na conquête ya pouvoir makambo esangaka te na conquête ya pouvoir ntango bazosala conquête ya pouvoir c'est-à-dire il y a des enjeux politiques pour déstabiliser l'un ou l'autre mpona kokwesa ndeko wana kuna foke baenjeu politique mais conflit politique et evandaka te éternellement mpo babomi mwana asongolo te basimi ndeko ya songolo te ezali position ndeko azwaki époque wana esi eleki na époque tokomi awa sikoyo bite tosokola bilamba tozala moko bacontrainte politique ye tokomoza baélection ya 2016 esalami te tokei na 2017 yango esalami te tokomi na 2018 le 23
osomona bandeko mpe baperdaki légitimité na bango balongo bokonzi esilaki mais baoyo même na assemblée nationale na niveau provincial bokonzi esilaki mais tosololaki dialogue esalami masolo après koyokana nde tozwaki badécision oyo ya discrétion politique osomona nde biloko ezomaki alors ngonga oyo tozali eza makambo oyo ya kolation tekeno te kutu esalaka mpasi lema ovandi ate balobi oyo na bitando ike balobi ate ta ndeko wana non aza na boloko ye parce que asalaki boye non vraiment toza bahumain toza bahumain siko par rapport ya idéologie politique tomoni awa démocratie ndeko ndenge bandeko bazali kosangana then DC azali kokanisa asangana nani au cas où élection eyi mais banda kala nakoyebisa yo boye biso toyebi banda kala tozalaka alia idps tozali balia idps tozalaka elongo na idps soki peut-être divergence idée kozala nayebi te ndeko eza parti chrétienne ezali modèle ya bachrétien ndenge bachrétien batambusaka batosaka mibeko yango moni démocratie chrétienne babi comment démocratie chrétienne donc ça dit que nous sommes là notre souci c'est soki tokozala basongolo tokokende mais souci ya liboso nde nazolobisa yo papa ke na minute oyo rene towuti tobika makambo oyo esengeli ya discrétion politique mopapa aza na boloko toza bafrangi diongo baza na boloko toza bamiyambo baza na boloko batika bandeko baza libanda mais soki kokende alie mais toye na rassemblement mais maka ezali plateforme électorale te to baélection te mais bango mpe kuna ondele mbutu eza non je crois que mbutu eza nango te moko abendi mpe asali ya ye elle ndeko Katumbi abendi ya ye bake na Afrique non mais Katumbi asali ezali makambo basali plateforme électorale banda kala tant tozaki na rassemblement toza na rassemblement bango G7 ezaki sima ya kosoutenir candidature ya Moïse alors bakei na Afrique si ko renforcer makambo na bango oza po de bien balongo na rassemblement te mais ata bongo te ndeko secrétaire général ya IDPS poto pe ya boy kam union ya ezali avina ye ezali avina ye aza secrétaire général ya parti bakosola kata libota na bango bakoyeba ke tokotia wapi mais nakanisi ezali avina ye pona kota te ba musongolo songolo po soto keima mususu ngana loba ezo ekosala mwa pasi osomona parce que bisika on ata muso ba bandeko wana baza mpanzi wana bazoko sangana bango mais ata muso awuti pe bisika moko songolo kuna ba majorité ba yembangu kosangana tant ba yembangu kosangana wana na bino wutika lelo kuna bozali kuna 2006 2011 so bolongo na majorité botiki ya mpete soit disant toujours kabongo mais maka ba démentir encore na ministre de la justice je crois quelque chose comme ça alors ba wutinga mbamoko ba kosangana na MSC bandeko ya palo na ça problème na bango te comment mais toza na opposition bitu biso munda toza na biso ba opposant tosangana sika moko to conquérir pouvoir et totika ba distraction et ko distraire biso okende kuna to ko solola na ba MLC songolo ezali masolo bando na biso MLC baza ba opposant ka biso nasi bokuza bango za boloko na ça fait des années et ça bandiko bazoki likanisi ya ko sangana et rassemblement et c'est salama je crois que ceux qui bandiko bazoya ko sangana sika moko pour zo likanisi moko tout renforcer rassemblement ko za bien par rapport to ni ko créer ba structure électorale ça c'est bon to boyi mututa créer donc on a parce que il faut conquérir le pouvoir ndeko moi eloko moko ya moke poto sukisa makambo ya bangombe papa makambo ya bangombe ezoboma mboka ti na parlement batrouve kaka solution te ba réunion ba table ronde ndeko bangombe pa euti to ebite ngana yo na ebite na wake no bato azoya bangombe babili ngana malamu te babili malamu ngana malamu te bato wana pa ba uti songolo bazo il faut baza na destination moko songolo pa ba uti songolo bazo ke pas songolo loko na musika ndeko naza concentrer na makambo e bakangela mokonzi eza passe naza ba source vraie te meto na bitando ike te bangombo wana so disa baza malade ba uti kuna bazo na moti to ebiti bangombo wana ba intervention ba député moko atunaka ba bandeko moko songolo atuni bandeko wana bibo mais bandeko bazo leka bangomba bino bozo kende wapi abino be ba pe ko numéro ya mokonzi moko l'armée to bani ndeko poto sukisa loba likambo moko na bandeko oyo ya poto soki bakoki kosala ta eloko moko ou bien
kosunga bino kosala mo eloko bon ngana koyebisa boye bandeko baza na poto bayibi ki batela moto. Il y a des opposants et des faux opposants. Baza ba opposant na ba opposant le kuta na 2011 après ba élection hein to batuneko bandeko bele ba woya ki kene assemblée nationale ndeko Dieu mi aboya ki neko kende atikala ki a CGT ti de lo azana bata boloko ceux qui ba ko contribuer d'une manière morale hein moralement ou physiquement na makamota Dieu mi ndonga za malamu. Merci beaucoup. Vous avez biso tous en mabébéla ko le baté mais je quand pas ça modongo na biso ba opposant oyo bazali ba vagabondeur politique opportuniste aussi bazali mais Dieu mindonga la scène d'idée charismatique mutu a télémi a dit non ça pour l'intérêt peuple n'a pas trahi jamais peuple. C'est pourquoi ça n'a pas le. Merci beaucoup. Merci. Papi Kelly il fait qui sont des patrons réunis batambula na idéologie moko eza neti batata na te o bateki moka boyoki masolo alobi na biso ke azala baza na bango kaka na Tshisekedi donc baza na bato alimete mais alobi te ke baza na ndeko na biso ya balobi oyo alimete basalela idéologie idéologie soki tolobi toloba idéologie par définition eza ensemble ya baidée soki osalela yango te donc bimi libanda ya kare créer eloko na yo osalela kodiembela te jampe mbole na France na famille mobimba bambote na yo kwa Doris Baonga Papi Kamwasi idéologie talaka o patisane bandeko bolema te nga pe na olemba bino te na okoba pena kosala bulo na nga comme il faut baomela pema tonton oyo alibu munene wana obulai ke osali chaîne nzoka eza chaînette chaînette na yo totikeli yo kwa omeka kokangisa ofente babana mikili ke oza patron soki ya kini te oza patron te moko olingi babengo boss te oza boss te oza brosse osola mabe osali ekonzo na yo osali ekonzo na yo ale oyo osala chaînette keba yokatana donc fanda na yo mebelo te chaîne wana bapesa ngo ata papa na biso moliere akoma nango mibale po afutaka ata ofingi afutaka na ye yo te oza wana po odétruire bavie ya bato bavie ya bajeune ya lelo baaluka ale yo oye no nga brosse yo boss brosse fanda keba bon bo bandeko wana eza nango kaka na bakisi mutu moko aya ofente bino na mikili ke aza na entreprise ya monene awa chaîne asala elo te aya osala baloisir merci nayebi ke moyen naloba tro eza te na atake nanga mutu te mais bandeko na biso ya bapoliticien bosunga bana mboka pasi eza baoyo baalia moma oyo mpona bango ezaki baalia mais basunga mpe bana mboka baasufri makasi soki totali nauti boye ti mais mai ezobima te oyo un mois facture koya courant kutu eke ezongi clientan eke ezongi bosunga bana mboka bandeko na biso ya bangunza bosunga bopermettre ke baélection esalama basalaka course na faible te soki okonza ekolo ou bien odirige parti moko boye luka opposant na yo azala moto ya force po aide yo omata koluka te oelimine
oyo baza na force mpo tika na bafaible oboma mboka. Merci. Tomonani lisusu na mbala ekoya. Naza na nga kaka na plateau na ngai. Fraîcheur malili ya rivière. Merci beaucoup.